Au nom de tous ceux et grâce à Jésus Messie de Nazareth, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, Tolobi, merci et joyeux anniversaire. Bandero nanga, bonjour, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, wana tout le monde a ebike. Et dépendara kaka na Oyo Okolanda émission Nabiso. Lelo bomoni déjà na miniature nanga na elibino pasteur de la foi na mwasi na ye. Alors eloko nini Oyo e komeli mwasi na ye na France kuna e pa wapi Oyo bakendaki ko fêter une année ya anniversaire ya église ya France, église ya France. CFC et kokisaki inane alors bakendaki po bakende ko fêter anniversaire ezana ndeko moko azoki ba vidéo ataki na TikTok azoki ba photo mena ibisi bino peuple congolais aza vraiment un comportement moko incroyable bandeko nanga mwasi ya pasteur de la foi afingami par rapport ya manette na ye ataki bato bele balobi o trésor gay o manette on ya soleil ko yiko na salite o boyeboye batebele balobaki par rapport à comportement il y a moi si ya pasteur de la foi. Alors lelo Irsil Botelwa TV pe aye liboso na ye kosala analyse ya makambo ngo ndenge lekaki kosala analyse ya makambo ngo ndenge kaka ezalaka tokozwa quelques commentaires tokotanga yango elongo na bino aprende tokosala analyse na biso selon batu ndenge balobaki lobaki na yango ndeko na nga soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsil Botelwa TV soki eza vraiment mbala no ya liboso donc première fois na yo o trouver Irsil Botelwa TV ndeko nanga atolobaka kaka abonnez-vous. Donc ce que c'est la première fois na yo otombe na chaîne Nabiso, ce que c'est la première fois na yo o koi na chaîne Nabiso, en tout cas au profiter, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager émission Nabiso nzamba lola akozanga te kopambola yo. Ndeko nanga partager émission na WhatsApp, partager na Facebook, partager partout, partager na ba ami na yo ya Messenger, partager na ba groupe oza nango ya WhatsApp, partager na famille, partager na batu nyonso nzamba lola akopambola yo. Wana to profiter to pesa merci na batu nyonso o balanda Irsil Botelwa TV, ba merci na bino esika bozali nzambe vraiment asala bino bolamu e belé. Boza ebele ba o bolinganga, ba o bokomelanga ba o bobenga nga pe ba oyo bo partageaka ba émission na biso lorsque to bito tanga ba combo boza tellement ebele to osilisate alors ba bisous na bino esika bozali Chantal ya Nzambe TV en tout cas nzamba lola muna yo ba bisous na bino esika nyonso bozali bandeko nanga bokende na Chantal ya Nzambe TV bo s'abonner kuna bokozwa ba gag ya bien bokozwa ba théâtre ya bien bokozwa ba elubu ya kitoko makasi donc soko lingo yekola kolamba soko lingo vana na ndako banda koseka comme à jamais kende kuna na Chantal ya Nzambe TV kuna okutrouver ba gag ya kitoko makasi oko sepela nango alors bandeko nanga linda bukulu ya balinda yo ebikaka nengo salaka Irsil Botelwa TV ba bien donc tango koti partagez et au sala malamu mingi princesse Alegria, partagez na WhatsApp, partagez na bandeko na yo, partagez partout oyebika ndenge et salaka Irsil Botelwa ba bien. Alors merci na bino nzamba lola amona bino na effort o bozo sala pe na musala malamu o bozo sala na Irsil Botelwa TV en tout cas nzambe ya lola a protéger bino nyonso esika bozali nalobi bien boza ebele ba ona tangi kombote bosilikate boza vraiment ebele Madeleine Aketa bisous esika ozali bandeko na ngali kamtoye nango lelo eza nini pasteur de la foi azakana mwasi na ye, pasteur de la foi aza marié, pasteur de la foi aza papa ya bana. Pasteur de la foi toyeba ekala premièrement nga na yeba pasteur de la foi
kala penza avant ministère na ye lelo pasteur de la foi nzamba pambola ye kande bozomona nzamba pambola ye vraiment na ministère na ye o bozomona ya munene donc l'église efongami partout ya pasteur de la foi alors nzamba pamboli ye vraiment na ministère na ye ya kitoko pe ya makasi pasteur de la foi akendaki poto kosala anniversaire ya église na ye CFC akendaki ko célébrer une année ya anniversaire ya église ya France. Bandero na ngata pasteur de la foi accueilli ko célébrer une année kutu na avion bakutana na Christian Mukuna na zaki na ba vidéo wana basalaki ba vidéo baka ndenge zalaka lekaki kitoko makasi to mona ki ba vidéo ndenge basalaki ba vidéo en tout cas ezalaki accueil moko ya bien bakomi pe kuna basali pe ba séjour na bango bien ekomaki mukolo yango ya organisation ngoka ndenge ezalaki bandeko nanga mwasi ya pasteur de la foi alataki kande bomoni wana alataki na pantalon na ye ya noir pasteur de la foi alataki pantalon na ye ya pembe mobali na ye alekaki liboso po apesa merci a remercier bato nyonso a remercier na nzambe ndenge journée yango eleki et puis a remercier bato nyonso ndenge kaka bamonanaki na nde pe journée yango elekaki na ndenge pe organisation ezalaki kitoko makasi alors mwasi na ye alekaki na ye liboso asimbi na ye mobali na ye kaka nde bomoni asimbi bongo atie na ye mwa linette na ye na bula charisme bino mo boyebi kaka ndenge ezalaka alors bandeko ebele siko bofingi ye par rapport ya nini linette wana ete ya misu te normalement azalaki na kata salle il fallait pas lata manette ndenge bato balobi bandeko air moko tozaka bato mo pena bokamusanga ngana loba toujours likambo so etali nango yo te so moni kozana na likambo commenter te bima na yo tika pourquoi ezalaka toujours les femmes pona nini kaka basi boya kaka ko commenter koloba bande onanga na ba commentaire a vidéo oyo to mona ta commentaire a moi mobile te kaya koloba ndenge basi balobi ndenge basi balobi ezalaka nini finalement ezalaka nini na bandeko na biso basi bandeko nanga mutu na mutu asalaka vie na ndenge na ye chacun fait sa vie yo muso omonaki ke yo olata na olinete aboyete na kata sale mais ye alati na ye pourquoi yo oyaka kocompare ndenge yo ozalaka na ndenge mutu azalelaka soki yo moni ke te linete ananga na yebi ke balata yango na moi balata yango na salte wana eza yo eza linete ya misu te il fallait pas lata eza yo siko moi sa pasteur de la foi ye atrouvaki na ye bon alata na ye linete wana atrouvaki na ye bien alata na ye boye ateza nango na kata sale atrouvaki na ye bien alata na ye linete wana aza mutu ya liboso te oyo alati linete wana na sale aza mutu ya liboso te po bato mingi balinga basala lokwa bango nde bayebaka makambo yaya esika critique eza te tika koyaka kaka na critique ezalaka kitoko mingi te tika koyaka kaka na critique esika critique eza te mutu na mutu asalaka vie na ye na ndenge na ye mutu na mutu azolata na ndenge na ye mutu na mutu azovivre na ndenge na ye bato mosusu boye koloba ezalaki na kati ya eglize akokia kosimba mobali ne bongo te yaya bozaka na baprojet mpo na pasteur de la foi to nini bozaka na ba projet to nini bana basika nde bo kritikaka binoka makambo oyo bato basalaka ezalaka mabe ya binoka oyo bosalaka ezalaka bien moto zaka pe na respect na ba servante nzambe moi sa pasteur de la foi aza servante de l'Éternel bien sûr mobile nenda sa pasteur yenda ya sa pasteur te mais asa elaka nzambe alors moto zalaka na respect pona basala nzambe ezalaka bien ezara bien muto ataki vidéo na TikTok je pense pas que ataki vidéo pour bato baya kofinga na ba commentaire non yo ndozana yo mimonaka yo yebi kolata yo yebi sapologie yo yebi ko classer yaya mutu na mtasala ngona ndende ela mutu musa kolata manto na moi et après na mutu usa kola ta sengle na malili mutu na mutu asalaka na ndenge na ye alors yo koya te koya ko bando expliquer batu te asalaki mabe moi sa pasteur de la foi orgueil yango bino bomoni yango wapi orgueil zo bino bobengi ye bomoni yango wapi kaka ndenga simbi mobali na ye
car ndenge alati manette mais c'est normal asimba mobali na ye. C'est normal. Mutu nyonso akoma olengela mobali na ye, surtout basala nzambe bazala beaucoup plus tenté. Basala nzambe bazaka tenté makasi. Alors tia kende na mobali na ye poto, soka simbi mobali ne problème ezani. Boyebi esika pasteur de la foi na mwasi ne babanda. Nanji wana boyebi esika pasteur de la foi na mwasi na ye babanda. Est-ce que boyebi histoire na bango? Tango pasteur de la foi zo kata suki, boyebi histoire na bango. Boyebi histoire te, boyebi début à commencement na bango te. Boyebi commencement na bango te ndenge ezalaki, boyebi début na bango te. Boyebi te. Boyebi te bande koko. Boyebi te. Mwasi nyonso alinga esika zana mobali na ye. Surtout se sika wana batu baza alinga manifeste penda bolingo na mobali na ye. Mwasi nyonso. Ndeko yoso ko simbaka mobali na ote sika batu baza yeba ke osala kango mabe. Banda lelo ka ndingo kritike mwasa pasteur de la foi. Banda lelo yope komo osala lokola ye. Mwasi nyonso esika mobali na ye azali. Esika batu baza ebe. Surtout ka nde ba mama poto bazaka na bango bele wana. Ya bolingaka sa nini ko. Bolingaka sa ni botika mama batu kimia. Mama batalobaka te. Car bino boyebo critiquer moi ça pasteur Charles moi ça ya pasteur Charles ba meko batabostra. Boyebo critiquer ye moi ça pasteur Charles comment qui s'appelle moi ça pasteur Charles comment il colata ba Louis Vuitton moi ça pasteur Charles comment qui boy kaka bino boyebo critiquer moi ça pasteur Charles. Si ko bolingi bokoma lisuna moi ça pasteur de la foi. Non. Wana to kwa septango te. Po bine boye ba na bino teke mutu tanga pe na galère et là telezalande mususu. Alors mutu pete nzamba opambole o matina ba dimension mobwe et là telipeza randenge mususu ko wana bino boye ba ngote. Parti wana pensa bino boye ba ngote mais bino boye bikaka koloba kaka ko critiquer donc critique nde vraiment domaine na bino. O bino boye binde yango wana. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça qui to côté. Nani déjà mona moi sa pasteur de la foi na katsa ba polémique. To nani déjà mona moi sa pasteur de la foi na ba biloko moko boyeke on na sa moi sa pasteur ala tabwa sa nani déjà mona. D'ailleurs comme mona moi sa pasteur de la foi ezala kaka soit to mona na église, soit to mona na mobile na ye. Ami la kisarate ndeba mama pasteur mtala na niveau pasteur de la foi na niveau Bobo pasteur de la foi au bomona keka bomona pasteur de la foi ça la théâtre bomoneka pasteur de la foi a un niveau élevé nzamba tombola na niveau moko élevé. Alors ceux qui zaki na ba pasteur mususu to na ba ma pasteur mususu mais to mona avantage na bango. Na ba pasteur a lelo ya Congo kande mboka Congo ekendela bande onanga bondimela nga soki ezalaki pasteur mususu o tokotanga même pas ba kombo na bango to ba ma pasteur misusu meto santaka ya biso na internet meto mona kapende ya biso na internet me kotala mosa pasteur de la foi alara simple mamo a simple comme bonjour. Moi ça pasteur de la foi à la ka simple bande onanga totika biloko wana to sala eloko bolibo banda wana botika ngo abongine na critique te batala bato critiquer bande ko batala ka bato critiquer et puis bata orgueil batala bonka bomonika oza orgueil batala ka bango batala ka. Moi ça pasteur de la foi la ka simple na sepela kana mama wana makasi na komikitisa na ye. En tout cas simple. Si ko bo critiquer mama batu pourquoi? Afinga binote, asala bino loko moko te, bokanga epe na mabe moko te, bokuta na pe kutu na ete bomona epe kutu quelque part te. Quand ndenge bomoni peut-être na église na poto wana, quand ndenge bomoni aller directement bobandi critique, asimbaki mobali pourquoi? Écoute maneti pourquoi? Pona nini yaya. Soki yo kolata no maneti te wane ezotala yo. Tika ye na vi na ye. Bobi mana vi na bango.
bata critique bo bima na via pasteur de la foi na mwasi na ye bango ba critika batu te bango ba kipaka makambu te bo bima na vi na bango botika bango libre botika pasteur de la foi libre na mwasi na ye linete alati eza ya ye akabeli yo te eza pe ya yo te elongwe pe na elongi na ye te po ekoma na elongi na yo baolongola pe ye pembeni wana te po batia yo alors pasi yango okoyoka ya nini na motema jalousie yango okoyoka ya nini ba jalousie mal placée pourquoi bandeko na nga po na nini pona nini ka il faut yo oya kokoma na commentaire il faut finga okoka koleka video wana te si vraiment on remarque quelque chose leka na yo potang yo komana ya mona na ngote do lobino na ye a mona na ngote peut-être eka kokoma pour public mona ke okomaki olobaki mais o eza ke moi ça de pasteur de la foi a mona ngote occupé pe ya ngote occupé pe yango te batu musu bala bata soni amuni ke te fona ta linette pona ta nanga batu te batu musu bala bata soni siko yo bablo musu wana oye bango te mba moko yo bandi ko commenter bandi ko finga et puis kamusanga na loba touche na ba vidéo nanga nyonso batu bo commenter bo finga bo battre la réputation te boka musange bino bobate la réputation te omona mutu so finga photo profil ne joli okotu telibi mais moi so ko finga te mais moi so ko koma bungo te yaya bumi pesa valeur ko bumi pesa kilo ba makamuso etalio te leka sotango po etalio te etalio te leka sote eza couple na bango eza couple na bino te eza couple na yo te eza yo na mo msu yo kanise eza ki yo na mobali na yo eza yo na mobali no te eza mwasa pasteur de la foi na mobali na ye ata simbi mobali ne na zolo ata simbi mobali ne na musapi ata simbi mobali na kote si mobali ne musapi na lisu ata simbi mobali ne na mutu eza mobali na ye babala na pour les meilleurs et pour les pires donc elle a que si quand son pasteur de la foi que ne soit pas que na moi sinae a libre yo salango ce yo place aux atika ko yo ka motema passe pour bandolandela moi sa pasteur de la foi a lataki mabe a telemaki mabe a bongisa kisuki mabe ozo perdre temps na yo pour rien ka pamba boy pamba boye ko continue na ba commentaire bandino ko finga batoza na l'aise peuple congolais niveau e mata en tout cas to penza ene mata niveau ki moté mabe na moni vraiment ki e mata en tout cas merci beaucoup na batunyo so bolandara Ersil Botelo TV bandero na nga na yebisaka bino bo partager ba vidéo bo moni ba vidéo bo partager ngo e komela na bato batie ba commentaire ya mabe ya mafinga ba vidéo o e komela bango na matoi na bango ke botika kokotaka mambo ya batu mingi ezalaka mutu apibie foto bo alataki mabe asalaki bino bato boyebaka bakikone tu botika mwasa pasteur de la foi ayeba makambu te botika ye na vie na ye ao vivre vie na ye ya bien ayeba makambu ayeba kolata te botika ye na position wana ao vivre vie na ye ya kitoko aleki na musika nzamba osele makasi kanda ebolata tende bofingi nzamba osele makasi alors bofusaka na bato bomesana kosaka na bango pasteur de la foi botika ena mosina po bakotaka makamba batu te bango pena bakotaka makamba batu te et puis na tomona bango na babuzoba ya bapasteur à Kinshasa te alors botika pasteur de la foi na mosina calmement botika bango basala musala nzambe lolenge o bazosela musala nzambe basala musala nzambe na bango lolenge elongo bani botika babiloko na bino boyaka na ngona internet o boyaka po baboya bayeba bino bobandi ko commenter ko koma ba n'importe quoi en tout cas botika ngo eza malamu mingi te merci beaucoup na batu nyoso
nyonso o botiaka temps na bino o vraiment bo disposaka temps na bino pona kolanda bino Ursule Botelwa TV nzamba lola apambola bino bande onanga ngai Ursule Botelwa TV libondeli na ngezala nzamba pambola bino apesa bino ebele pona ebike ta nzamba opambola bino bozo ba mbongo futa ba wifi bozo ba mbongo somba ba mega e permettre bino pe bo pambola biso tango otala biso tango otala ba publicité tango partager ba émission na biso eza meilleure façon na yo ya ko pambola biso alors toza obligé ya ko sambela nzambe apambola bino bato bolanda biso apambola bino ba abonné na biso de siko ozali olanda biso yeba ke nzamba opambola yo po nzambe tango opambolo ozali pamboli pona Ursule Botelwa TV opambola chaîne na biso opambola chaîne esungaka batebele tango yo zo pambola chaîne esungaka ba orphelin tango yo zo pambola chaîne esungaka ba veuve yeba ke nzamba lula pe opambola yo pour que lipamboli na yo ezo contribuer awa na Ursule Botelwa TV poto sunga bato baza na besoin ya kusungama. Alors merci mingi na bandeko nyonso oyo bolandaka biso numéro na biso eza wana pona batu oyo balingi babenga pona batu oyo balingi basala ba remarque tope pona batu oyo balingi bapambola biso tope pona batu oyo balingi bapesa ba vie na bango en tout cas osepelaka na musala Ursule Botelwa TV olingaka obenga to okomela ye numéro na biso eza wana liboso na bino wana tokutani à la prochaine occasion soki nzambe azongite. Si c'est la première fois au tomber na vidéo nabiso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Bisous, bye.